Bonjour mes chouchous. Naola kisabino masque na biso. Nalati baga. Parce que to naola kisabino masque ya elonge puisque talaka ndemba buto ebimi bimi ngana elongi. C'est pour moi déjà résultat et comme boye ezali solution o ngana ina la kisabino lelo. Puisque ezali masque o ezali vraiment bien makasi pona elongi pona batâche o etilisaka pe en plus. Solution na biso ezali tozwaki maki oya jaune ya kati oya pembe te ozwi oya jaune na pepsoda na citron. Après tozwi moi olive oil muke totie yango masque na nga oyo na ocho osala ngo solution ya biloko 4 biloko yango wana résultat nango yango oyo siko tozo sala yango na elongi il faut kotika même ata 1 heure du temps même ata 2 heures du temps selo ka ndenge yo mo olinga penza simbo penza ekanga penza elongi ezongisa elongi lokwa ba bibi konga tellement ke nini ba buto bimainga ebele yango wana esunginga makasi ne bani kozwa penza rythme ya kopesa teinture moko na nzoto puisque elongi ezalaki vraiment bien te tala kaka ba mafuta bishanja okoko bobe mafuta mosusu na chanjaki epesenga pe ya babuto ebele na elongi yango wana oyo esungi ngai o nazotia na autia biloko ebele eza kaka oyo te lobi na olakisa bino esu solution mosusu o nasalaki ba solution mosusu o nasalaka pardon ba solution mosusu o nasalaka kaka mpona babuto tie ekumi na niveau oyo na olakisa bino esu lobi na solution pe ya mafuta mpona bakento mpona maboko na olakisa bino lobi puisque solution o nga moko nasali yango bandeko na ngai c'est vraiment génial. Surtout ya maboko c'est vraiment génial, c'est vraiment kitoko makasi yango na bandeko na ngai il faut kosala yango das ist gefährlich darf nicht anfassen yango wana tozolinga tosala siko na tia yango na elongi mais kotia yango na misu te bandeko na ngai botia yango na misu to moni siko ndenge ezwi ekomi lokola crème ekomi lokola pâte penza ebetami ozomona soki okobeta yango ya 2 jours 3 jours yo moko kaka ne mutu ndenge nini okoyeba mais nécessaire kaka ebetama penza esangana maki na citron na pepsoda esangana penza esangana yango wana puisque olive oil ekoti esali penza vrai pâte ya kitoko makasi sali penza kitoko makasi yango wana nazolinga natia sikoyo nokoka kotia masque na biso koka kotia masque na biso onkane na otia masque na biso totia yango bongo ifo kozwa temps na pepsoda nyonso oyo kotia kaka bandeko na nga eza nango bien pepsoda nyonso oyo okolinga kosalela yango mais na misu te bandeko na nga na misu te ifo telemisa yango tina nini na kingo avant ya kotia na elongi il faut oyeba kocoiffer elongi na yo ba kolongola basuki kocoiffer elongi puisque po banzela etikala libre babuto wana etikala libre po koka kosala puisque nga nasali ya lelo na lobi na kotia yango na nini na frigo na kotia yango na frigo ndambo ekotikala
puisque ekobeba te. No chango na frigo yotikala ti foko za on a patience eza te ka soko sali mbala moko nde eloko esalamaka action nango non ozosala non par semaine même ata 2 fois 3 fois esala bien puisque baposo ya pembe makasi ebongaka toujours ba masque soki oza na teinture ya pembe il faut kotiaka toujours masque esungaka vraiment elongi esalaka vraiment kitoko ba masque sans masque na bato ya tsoko ezalaka vraiment passe sans masque penza na bato ya tsoko eza vraiment passe yango wana nga sikoyo nazalaka soki naza na stress babuto na nga nyonso etelemelaka awa na awa na elongi okomona kaka ebimi apembe na liso na face kaka elongi boye sikoyo mikolo oyo echange temake tookola ekomi obimanga na bakoto soki kaka naza na stress omoni kaka ebimi ube soki nalie ka nguba bandeko na nga mawa tiko nde nakomi sikoyo kosala sikoyo nini nazwi siko principe ya sika na kobana kolia susu nini nguba te soki nalie nguba kaka ezobimisanga babuto ebele bandeko na nga yango wana nakomi koevite kolia nguba ti babuto na nga esila wana penza na eseyaki kaka na eseyaki konini kolia nguba nga pourquoi soki nalie nguba na sentiraka babu elongi na nga ekomi babuto na nga nazalaki moto ya babuto te soki nalie nguba ka babuto na yebi ok problème eza te natiki nguba babuto yango ebandi kobima lisusu te ntina bandi kosala bamaske oyo ebandi kosila ozomona ebandi kosila yango wana naye kocomprendre ke nguba nde moto ebimisanga babuto na nga nazalaki na elongi moko mpe ezalaki très lisse sans babuto sans vraiment babuto na ye nazalaki moto ya babuto te mais bilialia na mafuta pe bisangisa sangisa ba mafuta tokende kozwa ba mafuta mususu soki bake tozosombe pa bato bandeko na biso efo bokeba pe ba mafuta mususu ezote na banzela mo ya mabepe mafuta mususu ezote na banzela mabe batekeli yo nzoka nde basi baloki yango na kote euti yo yeko pakola oyeko senti penza elongi na yo ebebi obi elongi na yo ebimi su babuto ebele bozoyoka klingente ezana be elongi esi ebimi babuto ebele ozoyeba te nzoka nde moto oyo otekelo mafuta deja se aloki mafuta na po elongi na yo ebonga te ozomona bandeko na ngai yango wana nasisi kotia maske na ngai fona bakisa china nakotia nini po ifo kotiaka na kingo bandeko na ngai ifo kotiaka na kingo bomoni nga nde nazwi taye elongi na ngai kiti te penza ya Chantal Bole esala makambo ya mama paradis te wana eza penza kitoko makasi ngai fo nasisa kire na nga mpo nazongela taille S na nga nazongela taille S na nga bandeko na nga puisque libumu oyo nazalaki na yango bandeko na nga me chouchou me tonton bomona tolo ndenge bande ovimba tolo bande ovimba ma paradis nde makambo ma paradis nde mankiambo ma paradis nde mankiambo yango wana foko sisa kiri omoni sikoyo maske na biso ndenge eza wana ezosua mwa moke mpona pepsoda wana me esila nango bandeko na nga esila nango ntango ekokauka ntango ekokauka eleka nango kitoko kitoko vraiment eleka kitoko makasi yango wana bandeko na nga nalingi bino mingi solution yango nalakisi bino mpona kosala gommage ya elongi ya Jovis. Ouais. Alles gut? Ja, bei dir? Bei mir auch gut. Jetzt ist Sommerferien, ne? Das ist gut. Ja, yango nini ezalaka bien vraiment chaque fois la semaine. Ozotia 3 fois 4 fois. C'est le temps na yo puisque masque
ezaka eloko oyo okosala ngo blague te po yango nde epesaka elongi ezala lokola ya babebe soko ozotika bataille ebele ozosala maske te elongi enjulukaka eza live te naosala is geen probleem dat is noir is geen probleem Ja. So, meine Maske ist fertig. Ich mache das jetzt die Reste bei Kühlschrank. Ja, das ist ein paar Minuten und dann alles kommt gut. So. 30 Minuten oder eine Stunde, das ist alles besser. Naosala boye po ekota penza situ na bakote ya miso oyo elalaka ekufaka noki il faut kosalaka ngo malembe puisque yango nde erenouvelaka miso bakote oyo bato bakomi deja na baride oyo esalaka il faut kozwaka ta ya kosalaka maske po ebimisaka Wana maak das tashat by Kishran kanzi unte to silisi solution ya liboso ya mask o babeka ngo gommage yango wana ni yes ni yango wana na ucho sala deja bomone yango OK yeah tozola kisabino siko solution o ezali production ya la reine Omba beauté cosmétique ya la reine Omba ezali pona ba kento to tie nanu molangi te parce que tozo kota nanu science to kota laboratoire. Können wir heute Waffel machen? Nein, heute nicht. Na kota labo ponga moko na sala la sala ki yango résultat ona moni yango esali ke na la sabino yango résultat siko ndenge nazokota labo nango puisque nasali déjà 2 semaines nakosala yango presque 4 semaines na mwa mobimba nakolakisa bino réaction ya nini ya maboko nanga nakolesa bino ndenge maboko nanga ezalaki na ndenge siko ekomi dans 2 semaines po ngamoko na moni penza ezali na réaction moko ya kitoko ezoko agir pe rapide solution ya nga moko na lali na loti balobisala bosala bozolela mingi pona maboko na yo na loti tangu na loti na lamuki na sali yango le même jour na moni yango penza ezali solution moko kitoko oyo bato ba kento makasi pour ba kento nanga na somba ba crème ya ndenge na ndenge bandeko nanga na somba ata tukutu ya dra ya 300 € ba kento wana esilati maboko kotela nango me ba mwindo wana esilati siko eloko esilisinga yango opola bandiko lela nzambe abomoi nako sandeni maboko nanga elongi nde mususu maboko nde mususu nzambe nasa nini mambongo na tindi mafuta musura somba ke pa fie moko ya maboko be kolongolanga ba poso ezikisanga lisusu na benge na epsa biki alobi osala ki yango mabioki na sondola ngo nazwa na bwaka siko solution oyo nzambe apesinga ngo na butu yango la bandeko nanga tango kana kosisa kosalela ngo bandeko nanga résultat bomona maboko nanga na koya kodendela bino kali mwende na lati bagana ochochi yango ochochi yango na makombe koto na chi yango na sokola roti parce que if na kufana nango même 1 heure de temps même 3 heures de temps voilà siko na kiko nyuku tasiko makolona parce que oko salela ngo na maboko na makolo tous les deux nyonso deux parties soko lingi oti yango na bakento na ba genou na utiliser yango te na utiliser na maboko na makolo soki embleki na maboko na makolo après na kwa ko utiliser yango na ba genou pona yeba résultat nango neni nezali yango na bandeko na ngai eloka nengi na yebisa bino yango na kolakisa bino yango na solution na zaki nango lelo na lingi bino mingi
vous abonnez massivement na kati ya Congo Zibula News TV. Bozanga kofina musapika na place wana ya fongola wana ya soneri wana obacha wana soneri wana kofinika musapia pamba. Après okozwa notification chaque vidéo to bana osoko bana kozwa notification ya vidéo et bana ko signaler chaque fois pour ba solution eye ebele ba masque ya ba sorte na sorte production ya mafuta ya beauté la renomba kalate ko bima tozo bana na étape par étape mafuta déjà zo salama tozo utiliser yango ya mafuta ya teint normal ya teint métis nyonso tozo salango puisque bino moko bomoni meme teinture na nga ekomi nini puisque nazo utiliser mafuta nyonso tozo sala po nga moko na sala séance nango bozomona ka kingo nanga so na bimisile bino nzoto bomona nga nde mususu puisque nzoto eza lokwa mondele po awaka mama nezali bozomona matoi nanga yango na bandeko nanga ebandi okauka maleme ebandi okauka bomona resultat nango neni esala ebandi okauka deja nalingi bino mingi bozanga kosabone te bopartage bolike bokomante bopesaka mpe baconseil so bomoni ke tosali video ya mabe bobengi obe bokomi ke ate video wana osali eza mabe boye to bana kochange mbala moko puisque na batan ya bamisala ezalaka ma difficile mpona kosala bavideo ezalaka bavideo kaka bongo mais siko ndenge nazolinga congé semaine prochaine tokobana kozanga chaque jour vidéo te parce que naza na congé ya 3 semaines à partir ya semaine prochaine wana bokozanga bavideo te po tokozala chaque jour na vidéo moko soki tosali moko na tongo après tosali so moko na 19h chaque jour des vidéos ti tokozonga misala nde makamba ba vidéo tokostoppe mais na 3 semaines il faut to bosser. Merci mingi bandeko nanga nalingi bino mingi tokutana à la prochaine. Domak ta Sophie